bonjour, bonsoir, na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukola lelo. Ngati kola bina mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or kande na lobaso na ye weseke na ye kobetela bino lisolo ube na ye kolakisa bino recette. Lelo Mama Bijou d'or na ye kolakisa recette te na ye kobetela bino lisolo na nga na ye kobeta lelo euti na mboka ya France. Kande na lobaka ekokoza na mutu mususu oyebi na Mama Bijou te otalika video na nga ozolinga oyeba mama oya sala anini. Mama Bijou d'or kombo la nga ezali Bijou. Babenga nga la kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or ngai na beta masolo ezalaka chaque vendredi. Naza ko invité o mutu nyoso to ozotala nga so ozala lisolo ya kobeta ozala posa ba betela o lisolo na yo. Babeta lisolo ya mutu o esala yo pasi olobi non lisolo nga na otika ngote fona pesa mutu abeta yango ko hésiter te luka Mama Bijou pesa nga lisolo na yo na ko beta yango ka ndenge yo kolinga. Mama Bijou d'or alobaka nga la beta na nga masolo mais na linga masolo vraiment ya ba polémique te na linga lisolo moko o ko pesa batu mayele. Mama Bijou d'or nazana émission na nga o ezalaka chaque dimanche ya ba amser. Muto ozotalanga so luka mwasi kokende musika te zalaka toujours na Bidor TV omona amser na ona kati sala video ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga ya mobali soko luka libala pesa Mama Bijou d'or video na yo atia yango na émission na ye ya ba amser okozala jamais dessus. Mama Bijou d'or nazala émission nanga ozalaka chaque samedi ya promotion ya ba star soko za star. Soko za osala mo eloko mo boye oza besoin basalela yo promotion contactez Mama Bijou d'or pesanga video na yo na salela yo promotion ya eloko na yo ou bien ya yo moko mutu. Chaque lundi na lobabo zala wana pona toyo kamateya o ekambami na ndeko na biso ya mobali à partir ya Congo na kombo ya Hervé Makala apôtre na biso aza kote ya malamu. Bozala wana chaque lundi pona kolanda koyoka mateya oyo ndeko na biso ateyaka naza ko inviter bino chaque lundi bozala musika te okende musala oza fatigué ozogi na ndako en tout cas kotaka na internet lukaka Bidor TV tala mateya avant olala oyoka parce que de lundi à lundi to vivra pona makasi na biso te pona makasi ya Nzambe. Zwaka jour mo boye vanda na yo zalaka concentré kotaka na Bidor TV yo ka mateya ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Hervé okozwa vraiment ba 1+ na nzela ya ndeko na biso parce que aza kote ya malamu. Mama Bijou d'or lelo na lieli bino lisolo na nga euti France lisolo na nga vraiment esali ngai pasi makasi ndeko na nga ya mwasi avanda na mboka ya France abengi nga lobi Mama Bijou beta lisolo apesi nga lisolo oyo déjà au moins 2-3 jours mais nazokoka vraiment ko digérer yango te parce que ndeko na nga ya mwasi a souffrir trop ayebisi nga Mama Bijou beta lisolo na nga. Ndeko na nga ya mwasi avandi na mboka ya France ndeko na nga ya mwasi azalaka marié avandaki na mobali na ye bambula ebele baboti bana 4. Ndeko na nga ya mwasi eloko esalaki ye ke bakabwana na mobali na ye ezalaki kaka ke mobali abandaki vraiment kobomba mwasi na ye te abandaki kobimisa ba secret ya mwasi na ye makambo tu ya mwasi na ye libanda. Mobali azwaki ba cousin ya mwasi na ye akomisaki bango lokola ba camarade na ye akomisaka bango lokola bandeko na ye en tout cas ndeko na nga ya mwasi apesi nga lisolo lobi Mama Bijou premier mariage na nga ngala mobali na nga tokabwana kaka parce que mobali na nga bandaki kobomba secret ya ndako te mobali na nga bandaki kotonga nga la ba cousin na nga mobali na nga bandaki kotonga nga na famille na ye mobali na nga bandaki kotonga nga la batu ya nzela en tout cas vraiment la bandaki kolobina lobaki que vraiment moyen ko vendre la mobali o exact parce que vraiment mobali na nga avivwa na nga on dirait nazalaka conquérant na ye ou bien naza ennemi na ye parce que makambu nyonso ko yoki esika zo critiquer nga na miso abatu okondima te vraiment likambo wana na bundaki na bambula mais yaki kosenga qu'il faut ka toka bwana nde toka bwana ki
tanto kabwani na biso boye na vandi na nga bambula ebele na vandi au moins 4 ans lisusu ya vandi na vandi vraiment nazaki concentré vie na nga na France ezaki ka musala ndaku tellement nazaka na bandeko na nga mibale bakousin na nga mibale na France mais bakousin na nga wana tellement donc nayebi te eloko nini oyo balukaka na nzoto na nga bakota na papa ya bana na nga donc basala clique moko boye batongaka nga partout. Donc tellement lokola bato yo surtout mokili mobimba bayebi ke ngai na bakousin na nga tozala la biso malamu te nga na papa ya bana na nga pe tokabwani bango baza bato ya milieu nga nazaka moto ya milieu te esalaki na vanda na ngai parce que place nyonso surtout na okende na okutana na cousin na nga place nyonso surtout na okende na okutana na papa ya bana na nga semie nga na vanda natikela bango mokili natikela na bango mokili nakoma na nga ka vi na nga ya ndaku musala ba vi na biso ba France soko salite moyen pe o sa sorti ezalité nakende musala na nga na immeuble to vandi lisolo vraiment onga na ye kobetela bino yango apesa nga moi parcours na ye vie na ye ndenge ezalaki mpona bo comprendre nga bandeko na nga azalaka mwasi ya libala abota bana na ye 4 asali 4 ans avant d'ara ye moko alobi mama bijou immeuble oyo tovandi na bandeki kovivre na batu mwindu moko boye likolo na nga bango bazalaki na deuxième niveau nga nazalaki na premier niveau donc tolandalaki vraiment tobandaki kovivre na tantine moko azalaki wana tantine wana pe azalaki na ye pe divorcé te manga pe na yaki na ngai sika parce que ntango nauti ntango nasali divorce na mobali na nga esengaki ke na changer na nga mwa moke milie na changeaki milie na koti na ndako na ngai ya sika naye kokuta mutu mwindu moko azalaka wana bavika ya bafrance tellement tozozwa baproblème na vie ya bacamarade na bavie ya batu mutu oyo surtout akoma na ye mwaka ya kobanga ngai na tantine wana na bana na ye ezalaka so tokutani ta mosusu na escalier tokuta ta mosusu na nzela kaka bambote bonjour eboni mikolo ebele boye kaka tobande kovivre na famille wana ya mwindu ya bato mwindu bongo tosalaki na bango une année tovivre topesanaka na biso kaka bambote bango bayeba avi na nga te nga mpe nayeba avi na bango te eye kosalaki nani mwana mwasi azalaka likolo na nga wana ayambaki mupaya yango nani ayambi mama na ye koyambi mupaya talaka ba mama ya bakongo bango bamonaka kaka ke donc aye na caractère na ye ya kin na poto azomona kaka batu nyonso tu ya mwindu bandeko na ye bana nyonso tu ya mwindu babana na ye donc mama wana ntango ayaki alingaki asala sikole nti asala asangisa biso tokoma kosolola tokoma kotala na bandako tellement loko azalaki mama mokolo mosusu tokutani na ye na se mama nga bande kopesa nga mbote très bien tokutani na ye na se azalaki na mwa chasse na maboko nga nayebisa bien mama nga la memela yo chasse ti likolo epana ya bien mwana nga problème te makolo memela nga chasse na memeli mama wana parce que azalaki mama mokolo na memeli chasse ti na liboso na ndako na ye alobi ndako ya ndeko na yo moko pourquoi osuka kaka na porte kota ezalaki vraiment mbala liboso nga nakota na ndako wana nasalaki une année natikala konyata ndako ya voisine na nga te ye pa nyata ya nga te mais topesanaka na biso bambote bien mama wana alobi nanga ndako ya ndeko na yo pourquoi okotelema kaka na porte kota ngabi mama nakotia na pesi pe batumbo te mwana na ye pa azalaki wana abi mama bongo soni te na se mpo na nga na memela yo atangi siko kombo ya fi oyo apesi nga lisolo alobi soki kasi ye te natiaka kombo me kombo na ye te alobi na nga nabomba kombo na ye lisolo ntango ekoma na France bato baoyebaki ezali ya ye me nabomba kombo na ye donc alobi oui soki kasi Madeleine te soki kasi Madeleine te kasi olinga kosala ndenge nini mama alobi oui nzambe asali ntango nga nazolinga nakota namoni mpe Madeleine yango tomatinga na ye ti likolo siko nga bia mama nga nakei na ngai nakei natikaki kaka bana bongo nauti kosala mpe bongo mpe bacourse kosobela bo mpe bongo mapa nakei nakuta bana mama alobi te kokende boye te napesa yo biloko na ngai nautaki nango Afrique mpo mama nga azalaki omoi na ba 3 mois 4 mois na kati ya poto biloko nautaki nango na Afrique eza nango ebele ndeko na awa azolia te donc mama ngo bazalaki gentil vraiment na ngai nga mpe natelemi na nga mama ngo akoti na ndako apesi nga mbisa okauka apesi nga pondo nasengi nanga pe merci moi na pas le bien en tout cas Madeleine tu bando bonda na tu bando kotala na tu za vraiment bande ko to vanda ke sika moko mais yo oyebinda kuna nga tenga pe na yebinda kuna ote eza vraiment malamu te donc mama wana mto eko kangisa nga na famille wana ya batu mwindu
na bimi na nga pe na se na kuti na bana na nga boka mususu na vandi mama nga ko sonenga lisusu a sonenga oh neni mikolo ebele boye nazo monoti maman mususu pardon maman nga ya sonenga lisusu bi oh neni mikolo ebele Madeleine nga na omono na nzela te na omono lisusu te ndenge nini nga maman merci kota mama koti wana tokomi ko solola la saleli mama déjeuner nga mopela mama yesi kindeko makasi nzoka to sala ki mbula mobimba to yebala na biso te mama siko bando tunanga Madeleine ozala bala kwa Madeleine abi ala zana bala na 4 mois na nga yeyo oyo abi bongo siko papa la bango abi mama ngala papa la bango to boya na biso kutu na vanda te na koti sika to boya na biso biye mobali na nga na tika na mboka esika nga na mboka o to zalaka nga na pusa na nga mwa muki na ba banlieue donc na tiki kuna to boya na biso ça fait au moins 4 ans na za na nga mukabi na bana 4 na kati ya bamboka poto boye vraiment na okeli o ma vivre ndenge nini abantu ko betete bana so bakika classe ngapela ke musala ba vika ya ba crèche ya ba nini donc na vivre ka ndenge wana mama ngo yoka ya kinga mawa mama ngo to vandi na mama ngo na sali déjeuner mama ngo na bimisa ki biloko kolamba alobi andeko na okuna pe likolo azana ine na musala te na saila na ngayo musala vraiment na baki winzambe vraiment asali mama oyo aza gentil mama malamu mama ngo ya mukolo mama vraiment malamu ba mama ya ba Kongo wana azala mwanzo to enzo to mwa mikebwe mais je pense c'est pour ça parce que moi na aza mukolo et sali ke mama ngo alambelinga pe to lambi boye mama ngo alobi ngala alobi mama to lia bitenga na matana oya ngai biloko la ngai likolo to sali vraiment famille ngala mama wana donc mama wana mama malamu pour la disole kende mulaite ko sala ke mama mwana na mwasi so kalinga kende akende a déplacer abengi mama na penza ya tikali na ndaku naye mama ngo akoma na eko kita koma ko kita vraiment trop parce que moi kuna likolo mwana na ye azaki na bana basi bakoli basi bapusani bana ngo bazala na bope na ndaku te soki mama bango azate ko kwanga tikala ye moko na ndaku donc ko kwanga sepeli na ye akitaka na se pona se bana mike bazali bakomi ko benga ye mami bakomi ko benga do bakomi vraiment bandeko tantino apesinga lisolo la kombo ya Madeleine ezaka kombo na tie kotia pardon Madeleine tantine na kombo ya Madeleine akome ko se sentir à l'aise abi bon nga vraiment nazwi na nga famille nazwi na nga mama donc yepe soka bimi akei na eta msusu kotambola akoya boye amusa sombeli pe mama na eloko mama ngo pazaki na mama suki apembe belebele na mutu asombeli kisi apakoni mama na mutu donc bakomi vraiment bandeko après mama ngo bandi ko kota e penza ko yeba vie na ye bien abi asko mobali na yongo boboya na kipona nini nga nani Madeleine pa betele lisolo abi nazokela yo mawa vraiment ka pona bamboka ya musika menga na ifoto solo la nga azana yaya ya ndeko la nga oyo non leki abi leki ya mwana nga mwasi waza ana poto azana ina Kongo asilisi na eba classe mobali kitoko zana la kisa photo mama wana la kisi Madeleine mwana na ye mibale po oya bengisa ke na poto la zaki mwana liboso ala kisi ye photo mwana ye mibale mwana ye ya mobali po Madeleine par rapport ya tantino azaki likolo bazaki mpe na ba age wali mwana ya mama wana azaki mukolo par rapport ya Madeleine siko garçon la bakoza ka ba prépare ba âge moko peka na Madeleine abi atala mwana nga bokoza ka ba ninga bokoza ka ba âge moko yeyo asilisa classe azo sala da ekutu ba misana na Congo azasoki licencié soki ya wapi yeyo abali na EPT vraiment donc ngani na lingio na sepeli na makasi vraiment na lingi vraiment ozala bokilo nanga mwana mwaso na bi mama bijou na seki liboso mona ngi lokola G na seki nanga kaka yeyo sala ke et comme il a tout na mama mukia mama yo penzo za bokilo na pe ya mwana nga mobali kapa mboka musika il faut abala yo to komi pe ko sele ko solo mu komso mama nga kitina ndaku kwa komi ko sorti na internet ya ndaku nanga akitina ndaku komso mwana na ya mobali abengi so mwana na ya mobali abengi babandi ko solo la basolo la ipsi mwana ya bi bon na pesa yo mwasi na ona zwela yo na poto Madeleine na pe aseki ali baba pesi pe nani mama na pesi pe mwana na mobali babandi ko solo la bi oui mama nga betelenga li solo oza très gentil oza bana 4
ozala mobali te nga pe nazala mwasi te mais esko mboka musika nayebi te ndeni tokomonana mwana na mobali alobi bon nazosenga numéro na yo epai ya mama na biso bepesanga numéro na yo yo moko tobanda kobengana so mama ki tosolola bien mwana na pa mwasi apesi pe numéro amoni pe oui mobali pe kitoko abi mama bijou mobali kitoko azaki vraiment pe bien garçon moko pe bien omoni penza bomona ma intellectuel posé to solo liti mama pa kei na ye wana nga pe la tikali na ngai ta mama bango mati quelques minutes ba 2 heures après boye allez mwana na mobali abengi ngai alobi bon nga nazo rappeler ona la lisala bana na koma calme monsieur bana balai to solo la mala mama wana pe Madeleine pala lisi bana na ye bien kola la lisi bana na ye bien bengi pe mobali ti babandi ko solo la wana pe abi bosko to sala ndenge nini nga pe na tombe pe amoureux na yo moi si pas le bipé nga pe la tombe moi bala to le binga la tombe amoureuse na yo moi si pas le binga la tombe pe amoureux na yo sko to sala ndenge nini babandi ko sola bolingo penza ekoli mikolo surtout ba solo la ka boy ti mama wana pa kitaka na se so moi Madeleine nga ke de feti mama wana tikali na bana Madeleine na bina zui penza mama bokilo ya malamu bana ekuta likolo donc ba yebi ka ki Madeleine akitaka na ekaka na se et maman na bango akitaka na ekaka na se. Donc, le bolingo penza ekoli mama wana akoma na ye kovanda na bana na ndaku mama wa nani ye Madeleine na kufela na ye lisusu na poto tala kasoko zu mutasunga ko na bana po okuna likolo bana basi bakola bakipa bango lisusu te balamba bango moko basala bakamna bango mo bana poto soki olambi biloko be ye na mwa likemba na ye baliaka ba deboura na bango moko donc koko na bango penza azaka na musala mingi likolo te akoma na ye na musala mingi na se titi osala ke bolingo na bango Madeleine pe na mobali ya na mwana ya mama wana bolingo pe ekoli Madeleine ayebisi mama wana lobi mama vraiment merci nzambe ka muto atinda ki yo oya na France en tout cas ngana mwana na yo vraiment toza vraiment décider photo balana mama wana sepeli mama na sepela bien en tout cas il faut bo balana mwana ngaza mwana malamu aza bien éduqué ozala jamais dessus et puis akosunga yo na bana yo bandoza okei musala ya tikali na ndaku yo nani ya bimi yo tikali boko la bana oyo bino na ye en tout cas nga na lingi oza mwana moko respect na solo la kipena mwana nga kuna likolo bino mbaina besoin na bino mabete malgré bo bande kotala na banda koute mais aza na problème na yo te en tout cas vraiment ngai na lingi yo donc déjà bana nga ba yokela ngai nga so na lobi non lokola nga la pona ki yo déjà avant kutu mwana nga do libala na il faut esalama. Bon, moi na Madeleine lokaza ki na epé française abi mama nga so na zui congé na kokende Congo mama bi waouh nzamba kumisama donc elikamunga na linga ki yangwana il faut yo obala mwana nanga parce que oza mwasi kitoko nga na lingi yo. Donc mama wana pe ekosala ki Madeleine na zui na epé congé na musala Madeleine akitiki tellement eumela ki déjà na mobali na basi basaki ba papier ba divorce aza na divorcé donc officiellement na France Madeleine akiti ki aza français. Française akiti na kati ya Congo. Tango akiti wana bavandi so 2 jours na mobali na bi bon nga ma il faut to sala na ntu bandano na civil pona il faut o ya poto. Basa ina bango pe mariage civil na bango bien Madeleine abali mobali na ina Congo Madeleine azongi Madeleine abandi susu ko bosser so 4 mois ya ko bosser ka pona ko sangisa susu mbongo kotinda na Congo Madeleine donc na ndeka kende musala wana mama bana wana kutu soki kutu mama wana ye retard mama wana mwana na Madeleine a double lisusu na ba heure ya musala soki asala ka 6 heures comment osala 10 heures. Donc Madeleine a chauffé musala pona ko lukambongo. Donc Madeleine a donc koko wana pe ayebike Madeleine a zo lukambongo pona mwana na aya. Bana wana kutu ba koma la baba vanda na bango lisusu na sete ba koma vanda na bango likolo vina bango nyonso tout likolo et pas ya mama ya donc et pas ya mwana ya mama ya koko wana. Donc ba mataka na bango likolo pa ya koko wana bavandra na bango kuna Madeleine atikala ye moko asala musala na ye kitoko era classe wana koko wana la mukia ko tika bana na classe akia zui bango donc pesa ki penza Madeleine temps sala musala lukambongo bengisi na mwana ti ko sala ke nzambe pe asungi Madeleine mobali na ye pe kuna na kin azui visa mobali na ye aye ko ya ye boye aye
mokolo mosusu non avant kutu ntango fia nazalaki na Congo koto wana lobi te ntango fia nazalaki na Congo mwana ya mama oyo abengisa mama na ye alobi mama ndeko na nga mobali azobala mama ndenge yo kitaka na seboye nzoka yo sosalela ndeko na nga ya mobali kopi na Madeleine. Vraiment maman oza na ba secret donc mwana na ya mwasi ta on dit maman na bango ça va va et vient wana mwana mwasi na yebaki na ye pourquoi te mwana mwasi na kanisaki kaka ke maman na bango ka pona mutu mwindu mama aza kosanuye po epa zala na ete mama aza kosanuye ngo mama azu na ye famille mususu mwana na mona ke ka normal mais ayebaki te ke mama na bango akitaka mama na bango asala cop po ba pona leki na ya mobali abalana na mwasi wana mwana na mwasi ayebaki te ayaki koye ko apprendre o katangu Madeleine na keikin asali ba mariage mama nani yende ndeko na ya mwasi wana koka malobi mama mwana mwasi azala kino azala se olobi ki azala na se na biso olobi ki azokende kin donc ko kende kin pona ke obala na leki na nga mobali mama pona ni ba secret makasi boy mama sikoyo ayebisi leki na ya kalme kaka mwana na ya mwasi bon toyebi ndenge ya solola kina mwana ya mwasi te mais mwana na ya mwasi amone opeka normal bala moko bazuna mo opeka ka jeu ta pe Madeleine na ye Madeleine sikoyo ale akomi penza wi ba famille nyonso tu ya mobali na ye ya sika uti kobala na Congo bayebi ye bayambie sikoyo bien bayambie na ndako likolo bandeko musu baza par-ci par là baye kotala ye vraiment koti penza na katikati ya famille Madeleine pa ya chauffer ba misala na ye nande ba komeka kotika na bala na ye bayebi ke oui bayeba ki profit na bango esali ke mobali na ye ayaka te mobali yango pe aye koya ye boye bon balobi na ye balobi bon lokolo ye po mukanda na penza ekemba makasi bose penza musala akuti be bandeko na ye basi ndeko na ye moi sasa zukela ki pe musala mwana mobali na penza yaki avanda ki penza pas même un mois na ndako tango ayemba la moko musala abandi musala le mo ba PCP sur mukandani ba pesa ki na France wana donc ko sala ke comme na moment moko boye mwana mobali na so akei musala ayaka la chasser à mapa tene ke sa tamsu papa uti musala ayeli bana ta bombo ayeli bana ta mapa ayaka na eloko te abeti 1 mois 2 mois 3 mois moi si le soir on est comme la vitam sur mobile dans le coin la bandit sika yango wana mais moi si siko ayebi même pas salaire ya mobali azoko contribuer te mobali ayaka même pas na chasser ya sucre mobali asala eloko te mobali bilamba na ye bilamba na ye batiatia na garde-robe mosusu akanga ngo na saki mobali vraiment azali na position mo beneti aye papa ya bana na kati ya ndako te azaka loka mutu mo azaka likolo boye sikoyo moi si na ye alobi papa nayebi na ngai ke oza mutu otangi classe oyepe awa okutani mbala moko pe kaka na musala ngo ata eza na niveau na ote mais okutani quand même na musala ndeko na ya mwasi atie yo mais ngai nazaki mingi na besoin nde ya yo ndenge oyaki boye fale na nozwa mwa ta ovandi na wata inane na ndaku nga nazosala na nga après olinga kozwa na opeka musala mais loko ye shosho na musala problème eza nango te eza ka pona osungaka nga pe mais nani naza na besoin nga sikoyo nakata musala na vanda yo osala po nga pe nasali mingi papa na ngai nasali trop surtout ta mama na bino yebisa nga likambu na yo nazaki na ba air muke ya musala nasengi babakisela nga ba air tangu na kiti Congo tangu na zongi nasali makasi nasali musala donc fois deux abina sali musala lokola cheval lokola punda la sali musala trop lokola yo mobile nga oye ovandi na opete parce ovande ngena episode telema ke musala ngena continue musala mais lokola yo zo sala na yo ngape mwasi na pema oya kapenzo oyebo kutinga na lambi na sali bo panda mwana mobala na ayaki mama la bango abande suko kitate et comme ka ko benga biso na ba téléphone boza bien abande suko kitate ngape na mona ki abia c'est normal azo kitate peut-être pa yebi ki na komi engagé bopo na atikela nga peta na ko vivre na mobali na nga yangwana azoya lisusu te mama ngo penza bande lisusu ko ya te ka bana nde bande ko matali kolo po basi ba mesala kina bango donc ko sala ke nga la yebisi mobali na bi bon le quoi yo ye na ope bien o izana mobali makaso yemba la moko musala
nga pesko na vanda yo zwa mwa relève wana mwa muke na pema na luka pe to bota po na tala kaka mwana nga oyo pe asa pusani azokelezo na 5 à 6 ans asa pusani naza na besoin na bota na kanaka te osala bana ba ikomoni ba misusu ya balandani nasala na kanaka te osala ba écart boye nasali mwa écart oyo euti na divorce oyo nasalaki na mobali nanga mais naza na besoin na bota to bota na bota bana 6 na bakisa 2 na yo donc nazwa mwa temps na luka na bota nazwa zemi na bota donc papa nanga yo zwa relève banda musala problème ebandi wana mobali na lobi ngai yo ovanda ngana banda musala oyebi famille na biso nde toza famille ba pauvre nzambe mokonzi dibali bolinga nini yo bolinga nini boluka nini en tout cas ebela nga bakuba ozopesa bambana basi vraiment baza bandeko na bino nabeta lisolo bona koma na ntango ya conseil parce que lisolo oyo epesi nga pasi na motema na mitie na place ya mwana mwasi wana osali ozwi mobali omeme na poto ta mosusu ide na ye ezalaki ke mobali yango akoya avanda ta mwa inane na ndako eza poto atikalaka ta na bana mobali akimwasi akendeka ta mosala ou bien mobali yo loko ye obandi mosala yo bandana kende na mosala nga na pema natikalaka na ndako oyaka okuti balambelo batielo likolo ya mesa mobali alobi jamais famille nanga baza famille ya pauvre donc nga ndenge na yebo il faut na bosser na bimisa moi famille nanga place na tiki bango papo yo na poto na Afrique kuna ozalaki kutu na idea koyata poto na ba âge na déjà mutu asaleki ba 40 et quelque ozalaki na idée bandeko na bazaka même pas na idée ya kobengisa yo ibali papa wana aboyi na ye alobi non nga penza esimba te ke yo kata musala ovanda continuer sala ba misala na ndenge osala ngai fona spare ngai fona bomba ngai fona spare na français ngai fona spare dona na bomba bongo pona famille nga ezali famille pauvre azala posa vraiment yako bomba mbongo pona to sala na sala moi tout ça la avenir na biso malama kosika mwasi bongo mwasi ali papa na ngata to ozala besoin ya ko épargner mbongo obomba mbongo pour tout ça la avenir na biso plus tard malamu mais na boete oyesika outi Afrique nga naza mwasi na yo na besoin to zala na biso so écoute ezaki na bamboka musu ninga na kata musala yo pour kati musala siko to vivre vraiment bien parce que en Afrique to vivre aki malamu te donc ba famille ba nini mais sikoyo o eza bamboka ba facture donc moko la biso kaka il faut asala mususu apema mobali ayaki koboya lobi non yo il faut sala ngapika il faut na sala parce que famille nga eza pauvre il faut peto meka ko ye bandeni to ko vivre ko sala moi projet après donc il faut biso mibale to bossi babandi na bopeka ko sala moi sazo sala mobali azo sala mais mobali maboko makasi ya makasi donc apesa mbongo biloko te asombaka eloko te ye moko elamba kolata asombaka te muto yaki na ba pantalon ya jean ya Congo azo continue kolata kaka awa bilamba o mwasi na ya memelaki yango ayaki nango yango azo continue kolata mwasi soki abimi libanda mwasi ayeli ebodi mwasi ayeli sengle mwasi ayeli kaleso parce que mona mwasi la bi mama bijuna lingaki ye pesa mutu donc akuta kinga mama la bango tanga ba période yaki nazaki ya kokonda nazaki vraiment ya souci ya papa ya bala langa parce que modèle auto boyanaki ka pona mobali na ngai ya kala aza mobali moko talaka ba vie à France ndenge zala quand même sous moi si oye olembi ndaku boye otiki ka sali na nini na otiki ka sali na likola reshobo elobi na tongo bato surtout ba yebi ki na sikola ki ba sanité na sala ki boete mobali aza songi na atonga kanga lokola lika mususu likambona na pekisa ti mobali na ngayo kate yango esalamaki ke ngana ye toboyana bandeko na nga toyokana na bango te vis-à-vis pe ya ye makambu na ye o bande ko mema yanga azo meme pe bandeko nga bazozo ba pesa ye makambu do bango mi bango mobali na nga ya kaya donc papa ya bana na nga azala ki lokola mutu moko azana ndoki basangisa na bandeko na nga parce que so ba bandi kotonga nga o ndima te kinga na ndeko ya batu ya ba cousin wana o ndima pe te ke nazali mwasi ya mobali wana
nayaki komona ngo ekomaki vraiment bizarre namonaki ona bi ekomi trop c'est trop yango vraiment tokabwanaki na papa ya bana nanga mais quelque part nazaki quand même na bolingo na parce que zaki papa ya bana nanga toboti na bana 4 donc na bande kozala toujours tam sous nazala nga bien te nazolinga na bosa na sala bosiko tango na ekozwa copie ya garçon o ya Congo ndenge twandi ko solola ko seka banini na bungi seki penza image ya papa ya bana nanga na mutu nanga nazaki susu na image wana te donc na komaki bien na cascade na bengisi mobali ayi na kekutu na Congo na balie na zongi mobali landinga donc tant mobali ayi na rantsaki ke oui vi nanga penza ebongi parce que maman wana zaki très gentil kabinde maman aza gentil mais c'est que mwana na yepe azaka ka gentil boy mobali akomi ngando mobali alingi kobimisa mbongo biloko kolia te mobali donc moko kutu akouta na ye musala avant osutuka kaka kutu awuti na ye likolo azokita mobali alie na ye likolo mobali atondi olambi bo mobali akolia te mobali akomeli nga vraiment nakomi komona nga abi nzambe na ngai nazokende wapi donc famille ngai pe na ba famille ngai loka mususu balingaka nga te bayeba kiki nga nakende ko bala mobali na Afrique bayesi yango lisusu munene etikala ki mukeka ba komanga na ba mir donc famille ngai donc Sonia modèle wana bayeba kiki na uti ko bala mobali et puis mobali alinga bandela nga lisusu ba problème mobali yango donc azaki na vie akobima te po yeba kine pe batu na France te vie na ezaki kana ndaku ou bien pa ya sœur na ye akomaki mingi so awuti musala matina ye likolo donc akena ya lia kiti tanga koya akata mususu ko sukola dodo lobi na tonga benda kaka boy mobali donc nazoyeba susu sansa ya mobali te moko boy tam susu na posa bovanda na mutu akela vandi na ye likolo donc mobali wana écoute bandi kotianga mal à l'aise donc na komi vraiment lisusu mutu mawa donc baye ko sala ke mama wana na mwana na ya mwasi balongwe kolongwa balongwe mama wana benga kinga ka na telefone pona koyebisa nga ke oui place tokei tokotindela adresse mama ngo bakende adresse na esika bakende na yebite tosolola neka na telefone so na bengi ye tamsuna yebisa mama nde mwa mobali nanga changer mobali nanga boy akoloba nanga kaka mama libale za pasie biso ba mama na bino poto kolisa bino bwe na bandaka batata to kolisa bino na bandaka batata na bino to mona pasi mama bokilo abi mama na ngai mama bokilo mwana nga mwasi pona biso to kolisa bino bwe na bandaka batata na bino to mona pasi libala eza soki singa soki ya nini wana babengaka libala eza pasi ma belle supporter mobali na ona bota eka boye azala impi makambu makasi mais supporter azo sala wana lobi azo sala wana pour avenir na bino bozonga lisusu kin aloko azaki na idée na yabi un jour soki kaka amona ya mbongo ifa somba mwa ndamba lopango na ba projet ndako ibandi nzambe mama wana balongwa la bango mama bokilo balongwa bakomaka kosona mwana telefone soki mama na biso oyo abengisa ye mobali abengi mama bokilo na ya lobaka ke oui libale eza pasi il faut supporter tala kaka oza déjà divorcé il faut ka oza ka motema makasi donc comme il a un sous problème le a déjà divorcé donc il faut ka na supporter trop mama bijou trop mais mona ka ozo supporter le bien na supporter na ote déjà ko boyela na papa bala langa na oti ko bengisa ye mbongo nanga boy na ko bi ko vivre na kaka na pona ngapi bolingo na yepe bandi ko sila parce que azaki akomi pe ko sala nga ba kanai alia kanai na ndaku te donc to solo la la biso te azola nga bala na classe te ata yaki avant asala kala e ba chate mobali na poto bonga bimaki boye afungoli peta mwa coffre bana bakei ba zubiloko asala ka yango te azaki kutu pela permis donc asala yango te msusu ba weekend boye azu ata bana toketa McDonald's mobali penza zo contribuer na eloko te na ndaku akoma ki paye mo akoma ko se gêner alo moyen ali ape biloko lange ezate akende kala mboka ya ndeko na ela yoka soki na mboka nini mena yebi adresse te akende kala mboka ndeko na ba kima ki on dirait biso ndeko na wana on dirait azaki na projet ko bimate tango leki na aye ya bandi ko luka ndaku parce que yeba ki ka ke un jour on dirait ko beba
Donc vraiment Mama Bijou beta lisolo oyo namoni pasi premier mariage nanga. Donc ebeba pona mobali biloba loba mobali soki ameli masanga obandana ko finganga mobali atinda batu babenganga na bapele anonyme mobali atinda batu na ba Congo babenganga ba finganga mobali asalaka nga boye mobali vraiment donc azaki na secret te na ebitelo konini na sala epona mobali azalaka toujours ko finganga ngai na batu mosusu na après nazwi mobali nanga onga mona bengisi lisusu na Afrique na meme na poto ndenge mama bango azalaki malamu ndenge ye moko pe na ba telefone azalaki bien mobali aye ko changer mobali alingi musala mobali alingi kovanda na ndaku te na yebisi na pema mobali alobi non ko pema te yo il faut sala ka po futaka ndaku na yo. Donc tozo sala biso mibale mais mobala kabaka mbongo te abimisaka mbongo te a contribuer na ndaku wana te akoma kutu kobanga na ata musuko salela mafuta nanga parce que a contribuer aka te mobala azama système penza ya ba trousse ko trousse na ye atia mafuta na ye dentifrice na ye nokola mupaya so alinga kene na douche amemi trousse na ye wana déjà na mwa gant eza na mwa nini na kati ya sukola na esui na ye azongisi na chambre donc azovanda penza lokola kaka mopaya ti vraiment na supportaki mingi parce que na bandaki kozala toujours na soni na omona ndeni nakoki kobanda kotia esu libanda te mukanda na ye pe bongaki nango vraiment direct azalaki na ye bien bandaki koprolonger ye pe kitoko mpo lokola ayeki kozwa su mosala epesaki mukanda na ye lisusu mwa poids. Mama Bijou mokolo mosusu na bimaki nanga na bimi na zalaki sikoyo na supermarché na sombi mwa biloko ezaki kilo na lobi na benga ye lokola ye azonga mwa avanga aya ko edenga to mema biloko wana supermarché pesa musika te to mema biloko ezaki ba mai to luzwa taxi e mema biso na ndako na sala bongo ka pona to zala bien pona soni libale komeka na komi kovanda neka pona soni donc et ça là que na bengi téléphone na fermé téléphone azo yambate téléphone fermé et oza déjà na ndako bongo a charger téléphone te eza nini na meki ko benga bon jeune fille nga na bengi nga bi passe moi papa na bengi na téléphone na ndako abi depuis qu'on est là to moni papa te abi depuis bino bozonga na ndako soki 16 soki heure nini bomoni abi to depuis to ye mususu alobi kutunga azonga na ndako 14 depuis to ye to moni biso papa te oh bomoni papa te azui problème na musala basali babakiseli ba ou bien bon problème ezate na ebisi bana ngai oui attends moi j'arrive donc bana batikika la position wana mais motema nangi esalaki vraiment bien te nasali ba course na ngamba ouais na bengi pe taxi pe eye ezwinga na combination na bengi bana bakiti bana baye ba edenga to matisi bilo na ndako to matisi bilo na ndako eloka liboso pour na chambre na biso lokola bala bazana no mikie to kangaka yango mais to za la place na biso to tia fungo la likolo nazwi fungo la peka ya likolo place wana lokola liboso na kota ki na chambre na teka biloko na couloir nazwi fungo la na sete likolo na fungo li chambre na fungo li boye azaki na pe ba sapatu mingi te azaki na pe mutama boko makasa somba na pe biloko te ka biloko ngala sombela yango ya lataka na tali boye quelque ketch na ya tia kana ezati ngado bon akoki ko lata 4 ketch sapatu ezati ba basket ezate na bidini nata na garde-robe les des vestes ceux qui compte 3 pantalons jeans ezate ata eloko moko te na kende kota ba trousse na ya ba biloko ya douche na eloko ezate donc mobali wana serviette na ya taka biloko ezate donc papa wana azui biloko na ye biloko na ye ezate ce que ndolo bani ayete ngana bimaki na bimina bana to tiki ye na kata ndako ye pa kifa kende musala bana baye ava ba moni ete nga pe na ye siko biloko ezapi na pina komi ko simba garde-robe nazo pupola bilamba na nga bita mususu ba veste na ye vertige ole da banana na musala nga na cuisine nga na koti na chambre Mama Bijou na ba pupoli biloko la nga na tala soki na mona biloko na kele kota tsaka ba sous-vêtements na ye ezate na vandi na mbeto maye le silinga Mama Bijou na okiba nera mutu etelemi na bengi bana nga tuba ya na chambre nga bi boye bisanga so bomoni papa la binote papa to moni ete muso lo bi mama so to mona ki papa et puis pourquoi to lo ba ki to moni papa te papa to moni ete mama nga bi na 20 bosko yo mwana na eko tu mwana nga mwasi ya eko tu nga ya liboso eko tu nga mama ça va
papa longwe awa bilamba na ezalaka ezata ke wapi. Donc bana pe ba remarquer ki biloko ya papa ezalité, papa na bango azalité. Na sengi téléphone ndako na bengi epa ya semeki na nga wana na téléphone ndako, téléphone sonné muto ayambite. Na zui téléphone nga portable na bengi koko na bango, na zui mwana na ba mwana ya mama wana ya mwasi. Na yebisi la bi pasenga mami. Ba pesinga koko wana. Koko wana bandika koloba na bi mama nini lisubo salinga boyeko mama na tangi koma mobali na nga bomi ngai nde naza ya kokufa. Mama bi oza ya kokufa bongo soko zo ya kokufa yo tiko sa ba jo sala boyeko mama muta kufa ka lobaka okufite nini boza na problème. Mama na répondre nga bongo. Ngabi mama na bimaki na tikaki na ndaku na tikaki na ndaku na yeboye donc normalement ya koma kavanga ibana pe na déjà la nzela na tuni bana so papa la bango azali babi papa la bango azate na ye mama na ngala moni téléphone ne banda tongo ezo lekate na moni bilamba na ete na moni nini mwana na mwasa banzo lela mama wana lobi na ya lobi makama mwasi na mobali nga na za mama na kokokota te he mama na ngai eyindie abi mama ngala za mama makambu ya mwasi na mobali nga na koki kokota te na kokota pourquoi donc c'est que bozala bino na problème pe a comité mais tikela ngatanga pe na luka ye na benga ye na tuna ye mais eza makambu ya mwasi na mobali nga so na koti na yo tika na so ninga moyena kota ezate mama na lobi nga zalaka calme na rubenga yo mama ngakati téléphone. Donc babi mama bijou beta lisolo oyo bande kwa mibali ba otia biso ba komisa biso boye pourquoi na ute kozwa kuna nga ifa na vanda na ngai metala o makambu nga na ekomona na mobali nga mona ke kobala ina Congo. Donc lisolo epesinga pasi vraiment bande kwa mibali bo otia basi wapi basi msuba zaki na bona volonté obenga mibali na Afrique ba komi na kolemba na makamba boye ba déception eleki. Yango vraiment maman bijou là si ça lisona na pesa moi conseil parce que ça fait mal nde nazolo ba nazo yoka passe na motema donc et ko sala ke mama wana 2 jours 3 jours mwana mwasi wana mobala na yambaka na téléphone te bokilo wana pa benga kaete bon mama wana sikoyo mkolo mobala auto bala mobali na Afrique habité na yebi ndako na bango te mais na osala nini na yebi école bana parce que bana ba changer école te na kiende kuna na école bana na kangata mwana moko comme ça amimanga na ndako na bango mama wana pa ye abina uti musala bijou na kondi 2 jours na kondi pantalon penzo simba bwina lata donc so la tie senti faut la kangati na suka pantalon na lata sa senti so na lati sa senti ekitinga a donc mama bijou na sentir na kondi do na milaka mai na liaka te na koma obenga téléphone na chaque 5 minutes on dirait nazo bossa na ke nazwa ki répondeur nazo bossa na ke ezalaki ya kokangama so na bengi na ko benga lisusu 5 minutes il faut na benga so naza na musala yo suka komeka téléphone naza komeka mama bijou na komi lokola mutali boma na bokilo na lokola baki ya kobenga nga lobite alobaki ki makambo etaliete nazela kobenga nga 2 jours azo benga nga pété nga pena ya mobile na tozaki pesa contact ya mingi te parce que azaki mutu mo boineti allo bomba na ya lobara na été donc tozaki vraiment la contact ya balamu te banda kutu mama banga kota mais tozaki na problème te même ata malgré makambo to tikala ko sola pe ali solo mobimba journée mobimba boete to pesa na ka bambote na bande ko mona ndenge ni na ko yebisa te parce que bandeli ayebaki na yepe makambo te ngaka mama wana mama oya ya kotanga lokola sonzwa kotanga penza nga mtu nazalaki na mama bijou na sina sila ki gwe ya mibali na lobi eloko so tuba tualuka na mokili nga na zanango kado o papa oya ke atikelinga bana o bazaba kado na ngele kado eleki diamant eleki or eleki tout na bana na nga nazo vanda na bana na nga na kende musala na nga o naza engagé naza na séjour na nga ya malamu. Donc ceux qui n'ont besoin de somba voiture nako somba ceux qui n'ont besoin de somba le pango nako somba parce que ça biloka mokili wana to banga kamote et lo que c'est important naza na bonne santé naza na bana nanga o mingi bazo luka bazo zwate naza na bana nanga 4 naza na 2 filles naza na 2 garçons
naza bala na ngai na santé na nga malamu na mkanda na nga oyo koko permettre que na sala musala oyo ko permettre que nazo ata crédit naza na nga bien na vanda ki na ngai nazo bomba mbongo na nga nazaki mwasi mo ya ba économie kesi na nga epanzana pona tata oyo auti ko kwa kiminga kesi na nga epanzana nazaki mona mwasi mo boy chaque mois nde baninga basala likele manga sala na likele mbate parce que nazaki vraiment les sous na ba milliers et utika na papa ya bana nanga na ba cousin nanga mibale ba on peut ba vandisanga na mona pe atina kutoza na batute parce que balobaka trop na vandanga moko nde baninga bazaka chaque fin du mois opesi mbongo alikele manga na zaki chaque fin du mois na zumbongo nanga na bwaki yango na moi linzanza nanga na zaki na mbongo nanga ebele na buki mbongo nanga pona kama makambo tata o nde na buki caisse na ngai na lobi bon il faut kana landa bana na école ba memanga tina ndaku na bona okanga mala bango ti ba memanga na ndaku na bango e ko sala ke na keipe na kutai na jeune fille na bango nga lobi vraiment moi je vais aller chez vous donc il faut o memanga tina ke mona koko na bino ah bien OK c'est pas grave moi na papa toi boy na epeta lobi c'est pas grave to kende papa na ndaku pe ba yeba kite po abenga ki na epete toke inde mwana nazo kota fungola tozo kota ba mona pe kanga pe na koti kokota la koti boye chance na yi kokuta kaka koko na bango ya mwasi mama na bango pe azaliti to koti na koti boye ta na koti be koko la bango mbala moninga e koko la bango mwasi ya moninga asitu ki abangi ta bengi nga sko na kombo lobi o landinga ti o bengite abi mama yo ta la bengi yo na bina opesa nga adresse na ya o sala nga boye adresse ngo na yebi yango te il faut bana baye lokoluka bana nga pe kika koluka bana ngo pona ba memanga ti esika yo zali mama poni bosalinga boye mama yango na bolongwa ki likolo na nga po boye ba ki ke ko biinda nango ka un jour mama vraiment mobali nga na lingaka ye na lingi mingi na dépenser mingi pona ye yango wala penda nzamba yebi pourquoi sala mobala lo ba na dépenser mingi pona mwana mwasi wana so ba zo ko na dépenser mingi pona mwana mobali o ezala ekoma susu ndenge mususu parce que ebongi bongo te yango la ba makambo mususu tozo sala osali bo komi okutani na coup parce que ezala te ebongi ka mobali lo ba na sala pona mwasi nanga yango nde mtezala malamu so komi na bala kinga mna kene ko bala eza suki toko te yango la tozo zo ba kuba ndeko nanga ya basi sala ke mama na lobi bon vanda sikoto solola ngai na mekai ko tuna mobali na lobi ke il faut kaka zo ndako na ye moko yo na bozo yo kana bien te azo ndako na ye donc azo vanda na ye pe awate aza ndako na ye biso to yebi adresse na ye te asazwa ki ndako na ye abi bozo yo kana te en attendant tikeli au mois temps au réfléchir makabu osalaka mais pa mama nga na ye makabu osalaka mwana nga te mama abaluki na ye abinga na yebi makambo sala mwana ngate mama komona yo boye mwasi malamu mwasi boboto yo na ndima ki yo balala na mwana nanga nzabe oti pardon ba mama musu baza ba ndoki mama baluki dure abaluki mbala moka lobi osala mwana nga nini mwana nga lobi azwa ndako na ye avanda nanu ye moko ta mususu ozonga mutu parce que makambo yo ozosala ye makambo ya mabe ye amesala na ye bongo te amesala na ye koloba te ozomemela ye vie moko dur yo na bana na yo abi mama bijuka ta mama bokilo lobi bongo nabi mama mokiliza mabe ngai na ndenge ovandi na nga mwa mukie atako balobi mutu abomba manzaka donc nga penza na lingaki mobali na ngani na matiti na viona ke ko zoyer na ye na sali ba démarche ti alandinga na koki ko sala mobali na nga mabe ngo alobini na bia yebisi biso mabeta lobika abongo nga pe na ndenge ka na yebisa ki nga na za mama na kokota makambo na bino te makambo na bino mibale tali bino mibale benga na téléphone moi mo sa pesi ngal sola bina benga na téléphone azo yamba ngai te mama wana pe mama bokila lobi en tout cas makambo na bino vraiment nga na zakuna te parce que na yokela kayo mawa ndengo vanda yo moko na bana na yo mobali aye olo vanda bien na mobali ozoyebisa mobali makambo oyo ezosala mobali malamu te yango mwana nga abimi po zo se comporter mabe olambaka kutu te abande ko bika kata ndeko na ya mwasi azalaki na likolo na ya abande ko kini kolia kuna yo banda otikala kuna olambaka te mokolo mususu lobaki ki asala semoule.
Donc eza pasi mingi ka mama Bijou nde na lobanga abeta na masolo na pesa na conseil oh vraiment na ebité ce na pesa mwana mwasi na bandana na mwana mwasi oyo azui ba coup 2 fois mobala liboso bilobela boboyani ozui na yo makanisa vanda yo moko vandi bambule belé moi kopesa tort ezate parce que je sais pas na banda ko kopesa yo tort ndenge nini na bando peso to moi kopesa tort ezate na opesa ka courage ma sœur vie eza na oka ndengwana mibale vraiment na ebité surtout salaka na bango nini mibale bazoyeba basi ya malamu na basi ya mabeli susu te mwana mwasi alongoli yo na Afrique amemi otina poto papa na ngai merci opesi ndeko na ngai ya mwasi yango oyo lifuta opesi ndeko na ngai ya mwasi yango oyo mwana mwasi apesi nga lisolo abi mama Bijou avana benga bato mpo na pesi yo moko lisolo te avana benga bato na pesa masolo na yoki deja ke mobali na nga azwa mwasi hey mobali na nga azwa mwasi azwa studio azwa mwana mwasi moko boya koma kokende kovanda na ndako na ye donc ndenge tozoloba boye mobali wana asi azwa copine papa na nga okofutango na bandina na ndeko na nga ya mwasi nga na bapesi ka ba courage lisolo oyo na bete eza pasi makasi eza kaka kotalisa biso kopesa biso ke tozala mayele quelque soit olingi na yo mobali tika eka na Congo kobengisa ete nzambe na ngai mama nzambe o ba amse ba oyinanga non likambo nyonso tu ya malamu ezala nango mais vraiment tala ne ba mibali bazolembisa basi mutema bana basi babanda kobengisa mibali batika ka pona makambo aboye muyaka moko afingisa bayaka nyonso nga nasalaka émission ya ba âme sœur tala bana mibali o bazozwa bapel mais basi bazozaka ozaka na Congo basi bakomi na badoute parce que pona batata ya boye bobebiseli bandeko mosusu baza na baafriki chance boya bato batéâtre banini boya bochangela basi ya poto bafase oyo bozwaka wana bazaka basi lokola basi oyo babengisaka bino ndeko na ngai ya mwasi ezala makasi ezala forte donc moya kokondane oyo eza te parce que nga mona loba libala eza na frontière te libala eza soki na barrière te libala epona mboka te moya napesa yo to eza lisusu te parce que eza nde bolingo motememaki otieki na Congo ezwi mobali eye na ye koto mais siko mobali wana ifale azala reconnaissant tala ta bien fait oyo osali ye nga napesi yo kaka courage zalaka makasi yo osali ye mabe te afuta yango ata mwasi oyo azwi wana akosalaka ye kaka mabe donc ndenge eza wana akoki kochanger identité na ye te ayebisa bato ndenge nini ayelaki poto bachangeaka yango te ata okosi bato ke wi omoninga na ngindaka nanga nazoka mbongo mo biso na Afrique yango ememaka nga na poto okosi na yo bato mais conscience na yo okosango te ndenge eza wana ndeko na ngai ya mobali wana akokosaka conscience na ye te ndenge ezali wana etikali libela ti mokolo nzambe yesu akokita ke ayaka poto mwasi mutu akenda ye kobala ye mwasi mutu amema ye mwasi mutu asala ye boye mwasi mutu asombela ye biye mwasi mutu asombela ye pantalon liboso alataki na poto mwasi mutu donc etikali bongo ekochange te zala yo zala forte vie esuki te donc eza kaka ke soki deja mwasi asaboma libala ekomi kaka kebakeba nakeli pa nani kebakeba banga kaka zala na yo kaka ndenge wana donc ozala mboka ya poto mboka oyo ke soki oluki okolia na yo kozala no mpe ka ndenge moko na bana mibali wana nga mpo nanga conseil na opesa yo zwa soin ya bana na yo nano tala nanu bana na yo loko ovandaki 4 ya tour na te soki komema combien de mbula mais bazoloba mpe kimubangi ekomi na 2 pas elingi koloba te ke soki mwasi aboyani na mobali ifa vanda vi na ye mobimba ye moko ameki kaka kosala lisusu mwa shwa ya boye tala ku oyo azwi eske ndeko nanga mwasi azwa susu courage akozwa su mobali na mokili zala mayele zala yo donc tika kaka nyonso tu na maboko ya nzambe tala bana na yo bakati yo maboko te bakati yo makolo te kesi wana oyo panzaki ekozonga lokola yakei ekozonga nango lisusu ya kotonda place yakei wana akozalaka na ye erete parce que akokosa conscience na ye te
mwasi wana akosalaka ye mabe. Donc ndeko na ngai ya mwasi ndenge ka na pesa ko conseil na privé na lobi zala yo zala forte olobi mabe lisusu pona nini parce que ozara na ba cousin na yo mibale bakota ki ndoki oyeba eloko sala bango te ba cousin wana bakoma place nyoso to bato batonga ka yo ba cousin wana bazotonga yo bato aboye bazala na bona mokili balobi ezalaka étoile ezala étoile mususu na vie bato babundisa yango trop o comprendre te na milliers ya famille na yo bazo bundisa yo eloko sala bango eyebani te mutu na makolo ezate oko comprendre te na ba camarade bazo bundisa yo oko comprendre te bande kwa miba ya mobali na yo babanda ko bundisa yo donc eza étoile mutu muso azalaka bongo eza yo moko te bato bele bazana bakawana ke bato babundisa bango mso otuna yo solisa bijou te pour bowelela ni elote yo sala adele yo solisa mona yo na yebo solo asala yo ni eloko te bowelela ni eloko te donc bato abongo bazala bango ebele ezala ngo kaka yo moko te donc loko za déjà la bala na yo s'occuper la bala na yo s'occuper au beli bango to boya obikisa yo na maladie te s'occuper au donc bayaka pe ko sombela bana na mbongo mapate bayaka osala eloko te zana de concentrer soki muto azali ya yo muto alingi yo un jour akoluka yo kaka vanda bokola bana na yo kindenge musala na yo ndenge o mesala avant oyeba koko wana obande pe kaka kosala musala ya bana na yo mama bijou lobi zala makasi pona kozonga sikoko te ya ba mama vraiment osungi te parce que ndenge mwana mwasi abetelinga lisolo mwana na ya mwasi ayebaki kutu kopi te yoka mukolo mona ki motema liboso ebeti mukolo liboso motema ebeti poa ceci ba betela ko lisolo ke voisine na biso vanda na zakaye moko azala mobali te motema na yo ebeti pu okanisika mwana na oyo tika ye ya ndoki na Congo okanisi olobi bon ndenge za wana nazo sala makasi nazo sala mwana nga kopi mama osaleli mwana wa mobali kopi olita mkopa na lokola esimbi parce que mingi balinga basala ba kopa bazwaka susu batu bongo te nga za batu ebele na linga sala bango kopa babala bango ata mais muto ko bala bango anana monani ya sirte yo vandi penzo sali kopa na ope ke iti kopa esimbi et puis oleo te ya mwana na yo malamu il paraît donc ndenge ka mwana mobala na yaki bino bo famille mobimba bo yebaki parce que bolobi ke mwana ndeko la bino ya mobali aleki mwana mwasi wana na kitoko natali ndeko la bino ya mobali oui aza mwasi mobali kitoko natali mwasi azape mwasi mabete mwana mwasi wana longwa ndenge aza na koma ndenge nini aza na ye naturel suki na ye ya mikuse aza na ye bien aza na ye naturel eza bato mosusu bazala bango naturel mwana mwasi alongwa ndenge aza na koma ndenge nini parce que na moni photo mwana mwasi wana bolobi ke mwana mwasi wana akokani na tangu yo déjà zo bengo ça déjà cop oyebaki ke mwana mwasi oyo bosa ela ekopa bala mwana bino za mabe oyebaki yango parce que mona ki face à face boy pourquoi ninga tili kama bongo esala ma après oboloba ke mwana bino aza kitoko mwana na aza mabe tina ndenge mpona ngala kanisi tina ndenge mwana mobala na yaki boyebaki na bino yango esali ke bo sala makasi bo longwa po boyebaki ke ekoyinda. Donc mama oyo osungite ozana bana ya basi ou bien ozana mwana mwasi ozana bakoko balobi bakoko no bibale bazala wala bazala ya basi ozana bakoko ya basi en plus soki ezui mama na bango te mama na bango pe position eyeba na kata na mobalité azala na mobalité makambo mabe ya famille na bino donc soki ezui mwana na yo te asa komi na pe mukolo soki ezui mwana na yo te ekozwa bakoko na yo soki ezui bakoko na yo te ekozwa bana bakoko na yo parce que osali mabe mwana mwasi abato asa banda ekopangusa maya misu na ye bimaki lokola likambo mosusu na divorce na ye abande déjà kozwa maîtrise avandi na bana na ye na kwe na ye moko azobokola bana na ye azokende musala na ye abandi kozwa motema makasi yo na kindoki na yo koti ye malembe soki pe biloko bande kolambela ye ozoko amvute ye mwana mwasi na lobi ayebi te babima bijou na ayebi te loko ni esala yenga makasi tina zwa congé na musala eloko nini etelemisaki nge ebebaka nga tina Congo tina lelo na yebaka te mama osalaki na ndenge ya butu osalaki na ndenge normal te pa mwana mwasi abi
tila ninga koma na Congo tila ninga kende ko bala mobali na tila ninga sombaki bilamba la poto azo sala makambo ko bazo tindika enzoka azalaki na ba projet na ye asala musala na ye mbongo na ye ekoma ebele akende ko somba lopango na ye na Congo bakende congé na bana na ye akende ko se défouler oyo fungolisi mwana mwasi abatu songe na ye aliputa obimisi ye mbongo na kindoki okoti na se mikolo nyonso tu ko kitala mikolo nyonso tu ko kende ko lambela okende bande ko lambela zo tika ndako na likolo ozaki na projet okoti mwana mwasi abatu baki to ba sonzo penza na kati ya nzoto olakisi ye bolamu nyonso tu après batuna oyo lobi olikamwa mwasi na mobali etali yo te mamoyo mama bokilo ozanga ma ozana mutema te ozana mutema te normalement bino bokofuta mwana mwasi na boye te mwana monani mama oyo abenga ba sebeki na mususu balobio libala la bino tango ebandaki biso tozalaki te n'importe quoi vraiment bino bande kwa basi pe boye bindenge poto ezalaka pasi ndeko na bino ya mwasi donc mwana mwasi oyo aza sebeki na bino amoni pasi abengiseli bino nani leki na bino na Congo leki na bino aye bino boye bipoto ifali bopesa bote leki na bino ya mobali. En tout cas vraiment bosololi mabe mama bokilo sololi bien te wanvuta mwana mwasi abatu na biloko bandaye kolamba wanvuta mwana mwasi abatu na biloko bandaye kokabela ye o mwana mwasi ngabi mama biju na za mutema makasi nangala kokako sala likambo te naki obala mobali na poto so na yebiso na bebisi ba plus de 15 000 ba démarche tout na sali na ba bien ngana makambo tout na bebisi plus de 15 000 euros o nga biju na be o ngai na bebisi. Donc qu'est-ce que penza et panza nimbo na bomba yango bambula na poto muto abebisa plus de 15 000 euros c'est ka bomba yango combien so bomba ebelo bomba 1000 c'est que ça 15 mois bon ce que so bomba ba 500 ba 400 au sali combien d'années donc mama bokilo osololi mabe osololi bien te o yebaki na yo ozaki na kuna yo wanvuta mwana bwasi abatu okota ye malembe ti omoni ke wi cop nanga réussir cop na réussir falo tika ba vanda ti cop na réussir musu ezala bongo pe botiki oui mwana mwasi opaza na bala na ye ndeko na bi abengisi ndeko na so botiki bango ba vanda bazala na bango pe bien mwana mwasi oyo aloka asengaki apema oui mwasi na nga na ye nga na bandi na nga musala yo pema na ona ndaku pona osali mingi nzambe mibali mususu bazala ya malamu bazalaka wapi ko mibali tu bokoma kama makambo moko bokoma kama mabe mwasi asengi alobi na nga na vanda oui mwasi na nga vanda omoni pasi nga na ye nazwa relève esalamaka pe bongo pourquoi kokozala bongo te muninga salisi yo muninga moni pasi pona kobengisa yo nasukisi pona ba mama bokilo na lobi ke okofuta yango makambo oyo sali ozala bakoko ozala bala basi bakofutaka yango mwana mwasi wana alobi mama biju na lela mikolo nyonso mama wana makambo asala nga na kome kosombele ba super na kome kosombele bilamba la bina zwi mama lokola oyanga kutu mama akufa mwana mwasi wana azana mama te lokola oyanga kutu mama akufa nazwaki penza mama bokilo nazwi penza mama na ngai mama wana na lingaye ava pesa nga mwana na ye ya mobali parce que na modèle mama wana bandai koya epai na nganzoka mama wana zaki na bit na ye azaki na projet na ye alobi na kobalisa mwana nga mobali na kobalisa ye na mwana mwasi oyo na kindoki na nga nazo kokota naza koanvute akobala mwana nga mobali. Et puis au réussir, tant au réussir, il fallait au tika libala na evanda. Libala na nenge panzani na nenge kimaki e boye baki ke eko suka boye. Mais mokili za na oka bongo un jour bo futa. Ngata mwana na ndeka tambola wana akozwa ka mabe parce que mbongo mutoki ya mutu. Oye ovandi même pas na ndaku ndenge zala kaka mwasi asepela ke na zwi mobali, mwasi azala bimiata ayeko kuta mobali na yata la télécommande, mwasi azala ta mobali abimi mwasi ya mobali ayeko kuta mwasi avandi na ndako azozela ou bien mwasi abimi mwasi azate mobali asimbita nzela kikozwa pana poto sala manyo soto na salama mobali kikozwa tabana na classe asali yango te mobali akendeki ata na supermarché aye ata na mwa bachasse salami te mobali aniki ata soki ndako salami te mwana mwasi na mama biju na moni eloko te wa epasalaki nga bilamba non okomi kokosela mwana mwasi ya bato mwana mwasi akomi olambisa mwana mobali na fufu mwana mwasi alobi mama biju nzambe na lola
nzambe kaka akita na tikala ko yebisa ekutu te ke lamba fufu ayaka kuti biloko. Donc ce bolingi mutu te bandi ko lukela ye moi ba défaut bo makama mabe il fallait atazaki na ba défaut bo bombango parce que o ya ça les eza ya minene mitema wana ezala rasu na batu mingi te mitema wana ezala rasu te mibasi mingi na poto bazo tula mais bazo banga ko bengisa basi mibali na poto pona ba makambo ya bongo pona makambo ya bongo mais na makambo nyonso tu ya malamu pe koki kozala mais siko il faut koyeba il faut nzambe kaka aguider on to komolo baka makambo nyonso tu na osala nzambe kaka asunga likambo nyonso tu lingo sala confier ka na nzambe. Donc mama oyo sali mabe makasi osololi bien te opesi mwana mwasi apesi nga lisolo pasi alobi mama bokilo kotinga na nzoto lokola sonzo olakisi nga ki gentil après olobi oyebi makambo wana te etali yo te eza makambo na yo te. En tout cas mama Bijou yebisa mama bokilo wana parce que lisolo na ye ebetami na bato basi nyonso surtout en France babeta masolo babeti presque lisolo alobi yebisa mama yebiselanga mama wana soka kozwa occasion un jour ya koyoka yoke donc mokili eza nango mukuse et puis makambo surtout tosala ana se tofutaka yango kaka ngambongo na ngai ya ebele na bandoko lelaka tim ko donc yoka likambo moko ya mabe esalami motema na ngai kokita siko likambo ngai ya mabe o mwana mwasi alobi na ngai nayebi yango te te bobalisaki ye mwana bino na kindoki pe so bato mosusu bazalaka ke winga pe na ndimi na ngai tema mabele ekinga pe nazwa kindoki ye pa luka kaka kindoki na ndenge na esiko bolokana aloka tani mwana mobali ngoso avandi bo asutuka ki azasu akomi mwasi aloka ye penza mama na ngai place ozoyoka nga soki nga kutu na encourager yo loka penza garçon wana loka ye komi se mwana mwasi. Donc lisolo epesi pasi mama Bijou apesa na ye ka conseil bande kwa basi bozala mayele normalement esalama ke mwasi mobali mtu abala mwasi so ekomi na ka olingi mobali na yo mingi okomi na kupoya kosala likabubu sala nyonso tout mais sauf kobala eba pesa mbongo babala nga nai je peux pas non et sala meza bien karaté mo ozala pe kana dignité te et pas ya mobali wana obeto vanda ka yara to vanda ya obengi pe na poto bon mutamta za mutema na yeso ozala coup de foudre penza ya makasi ya boye senga ka nzambe a guider yo parce que batu bazo bala basi bi bazo zo baku bala baso mingi babengisi mibali na Afrique bazo zo baku na yebi mois de 4 yelinga basi ba yelinga kutu na mutu ba bengisa mibali na poto bazo vanda penza très bien et puis mibali bato sara bango donc ata 4 5 na Suisse na yebi soki 3 na Belgique na yebi na France na yebi donc na yebi ba bengisa mibali ba vanda ba mibali ba bato sara ba vanda bien bazali donc pour encourager bato bolinga bo bengisa mibali na poto eza lango mabete mama Bijou za pena émission na ya ba amser eza lango mabete eza ka kelika mo surtout lingo sala confier nzambe parce que bato babengisa mibali bavanda na bango tina lelo bazali. Donc ba o pe bokutana na baku ya boyete mama Bijou awuti ko betela myo lisolo bo lembate c'est la vie ezali ke mabe yo surtout sala na se futa mapika na se bato wana basala bino mabe ba futa yango mibali bakoma obengisi ye aya balukeli yo ndenge mo peka na famille pezala na ka bongo. Donc ezate ke bakati yo maboko bakati yo makolo courage bato nyo surtout bakutana na ka o mibali babengisa bango enano babengisa mibali pe mibali baya basala bango mabe. En tout cas bo lembate bo continuer nzela na bino parce que quelque part ezaka ke nzambe asala kike mwana mobali wana ko ya poto à travers ya yo mama oyo bengisai oyeda ye kaka. Donc ça nango eloko te pona bana bandeko na biso ya mibali mama Bijou ka na loba na lobi mobali esengeli azwa engagement ya libota na ye mobali azaka mukonzi ya famille c'est-à-dire mobali mutabala mwasi non mwasi yaka kobala mobali soki siko ye kokoma esalami au contraire yo mwasi abali yo papa langa zala gentil zala reconnaissant parce que ça la maraté et zala reconnaissant na oyo basaleli yo zala reconnaissant na oyo et arrivé le yo parce que mingi est arrivé là bango te ke babala ye
mingi penza ba mibali babimisa mbongo abimisi mbongo na abali mwasi abimisi mbongo na ye abengisi yo uti Afrika mbengisi yo asaleli yo mais soki ya yo basaleli yo zala gentil ndeko na ngai ya mobali oyo ozotalanga soki nani obebisa te ozala na baide wana oyoki lisolo oyo loba nayokaki mama Bijou d'Or abangi nazala reconnaissant koya poto eza facilité koya poto eza facilité mingi bazala mbongo bakokoya te donc ovandi okanisi ata mwa point wana lobi mutu amemanga na poto et puis mwasi mibali basi mutu mibali bamema bon mais mwasi mutu amemanga na poto nazala nano mwa bien mwasi na yo asali mingi alingi apema pourquoi pas ata pe yo mutu obengisa ye tika mwasi apema parce que donc kosala mingi ebebisaka nzoto kosala mingi ebongi pete na bana mwasi soka sali mingi akomi fatigué ayebiso papa na pema otiki apema ata 2 mois 3 mois et kosala nango eloko te parce que soko za besoin ya santé ya mwasi na azalaka toujours bien soka sengi apema akolia na epe chômage mbongo ngo pe ko diminuer nango nyonso toute abandaka akolia na revenu na epe otiki mndeko na otiki mwasi na yo avanda na ndako. Donc basi mibali nyonso to bozana na ba comportement neti ya ndeko na biso ya mobali ozali esika moko na famille na yo otikaka mwasi na yo kendeke toujours na ndako ya ndeko na yo ya mwasi ou na ndako ya ndeko na yo ya mobali en tout cas botika kosala bongo parce que esala pasi makasi baso bakutana na makamba bongo bayebi pasi nini esala ke mobali aliaka biloko na yo te mobali aliaka biloko ya bandeko na ye ayekaka alali esala vraiment malamu te bomekana ko bongisa bandeko na biso ya mibali na ka oyo babengisi na poto ya kazala gentil na likambo nyonso to likambo ya sika ezalaka nango te se koma nango ezalaka nango so babengisi zalaka mobali kobwaka pantalon na ote kolata liputa te continue na pantalon na ta babengisaki yo yaka zwa sko responsabilité ya kati ya libota na yo babengisaki yo eza aider yo alongoli yo na Afrique parce que okokaki te alongoli yo na Afrique abemi yo na poto tango komi na poto zo zala sko mobali ye akoma mwasi donc sunga ye parce que abengisi yo kosala ye mabete parce que eza facilité mwasi asala likambo ndeko na ya mobali asali mingi bazondima akufala mukanda na ye na poche apesa mobali te mingi bazondima akufala mbongo na ye abengisa na ye mobali na Kongo te ye asali yango do aza mwasi ya félicité bandeko nyonso to bosala basi na bino babengisa bino mabe bozonga bato mama Bijou alobi vraiment pardon na mama ya Nzambe botika kosala bango mabe parce que mwasi nyonso to kosala ngo te ngamo kutu Bijou nde nazovanda boye nayebi te motema ebisala nga mabe mwasi nyonso to kosala yango te mais mwasi oyo azwi courage abali yo abengisi yo na poto linga ye zala vraiment gentil na ye donc parce que aza mwasi a félicité kande na lobaka bozala wana toujours na bidor tuvi bozala jamais dessus mama Bijou do abeta masolo oyo yango epesa pasi yango epesi bolanda koseka wana te vraiment mais ça fait mal parce que la solo nde ko nanga ya mwasi ça fait 3 jours to solo la naikaka donc nde ko nanga lela kaka lela azokanisa mbongo na ye azokanisa soni oyo kisiye na Congo kuna batu nyonso to bayebi ke nde ko na biso kiti boye akeko bala baki otala mobala ngaza na possibilité te elakisika ke ye mtu abali mobali elakisaki direct musoro ko za mobali na ko baya inde ko ngo pe mobali ngo azaka la possibilité mobali ngo tabali inde ko na biso ya mwasi uti poto ayi awa babali ye mais tango mutu mususu omona ka position na webika o pe aser na ngam tabali e bana ki na ngo déjà mokili mobimbe e baki ke ndeko na bango mwasi akiti ayi ko bala mobali tala soni oyo pesiye a kutu na poto azaka na ba cousin na ye bayokana kate ba cousin na ye ekomi nzembu na bango etikala mke ba komongoti na babanov ekomi penza bazui penza esika lisusu ya ko monke na ye bazui susu donc bango balinga kaka mabe ya cousine na bango wana balinga bolamu na ete donc basepeli oyo kisinde ko na biso ya mwasi pasi donc ndeko na biso ya mwasi ayoki pasi vraiment donc ça fait mal ya kutana na bamakamba boye mama Bijou abeti lisolo na pesi conseil soko za na mobali na Afrique olingo bengisa
vraiment vanda soki saja osala bakarem sala solola mpe na basali na nzambe bamekana ni koguide po kutana na bakuwa mabe oyo te parce que bakuwa ya bosoza makasi to kokobela motema. Bo s'abonner massivement na Bidor TV, bo zala jamais déçu. Maman Bijou lobi, oza na lisolo na yo, oye ça epesa batu moi moi makasi ezo pesa batu moi ba conseil bengaye numéro na ngana tsaka na se pesanga lisolo na yo na beta masolo na nga chaque vendredi pesanga lisolo na ono beta ka ndenge kolinga soko lingi to tanga kombo eza lisolo mo ya malamu ya wow non tanga kombo sans problème mais soko eza lisolo moko ke deti oyo soki apilobaki na nga tanga kombo na nga na kokai ko tanga kombo parce que yende mutu aza mutu bato oyo ke la mawa lo ya sali elo côté il s'agit o tanga kombo na na kokaki ko tanga kombo na mais alobi na bomba na nga kombo na tango lisolo ekobetama ekoyeba na keza ye pe alingi eyeba na ezali ye mais kombo na ebima awate donc c'est ça so le bina na tanga kombo na ezali solo ya mabete bali solo ya bwana tanga na kombo na yo so le bina na tanga kombo peut-être ya mobali na ngala boya ba peli bandu benga benga na ndako ke yo beti li solo na nga boy non na tanga te mais so li solo bien mama bijo tanga na kombo donc vraiment bo confier nga masolo na bino bozala jamais d'ici li solo o ezali solo ya France eza histoire vraie ndeko na biso moi si aza vraiment ya kolela. Donc nazo pesa mbote na babone na nga tout bo pesa nga confiance bo pesa nga mama Bijou d'abord na bakina no bete ya no masolo no pesa bino ba conseil na laksa bino ba recette ya ba mindele ya ba tumwendu na zana émission na nga ya ba hamster mama Bijou do aloba liba les na frontière te likamyo surtout ezala ka ki nzambe atia loboko so nzambe atia loboko o mona makamyo surtout ekozala malamu bamabala oyo ezalaka kala bapapa babandaki kokunda bamama oyo bamama bandaki kokunda bapapa ezalaka nango lisusu te mais bamisusu batikala nango ntina lelo c'est-à-dire que mabala ere moko ezalaka nango malamu mais eza kaka ke nzambe soki ayebaki déjà nzela na yo ke ekosuka boye to force lisusu te totikelaka nzambe asala nyonso to parce que ye nde moto ayebi biso donc c'est ça ba ams na sala émission na nga ya ba amser ozo luka libala mama Bijou penza na ko orienter na ndenge moko ya malamu na ko pesa pe ba conseil o mema libala na yo na ndenge moko ya malamu soki olingi mutu na kati ya groupe na nga ya ba amser ya batu surtout balika awa na ko conseiller yo et puis to yeba ndeni to mema likambu yango bana basi babenga nga bana mibali babenga nga bo continuer ko benga nga donc mais bo sala makasi pona ko sala ba vidéo ko tindela mama Bijou pona na kotisa ngo na émission na nga ezalaka chaque dimanche il y a ba amser donc mama Bijou le bozala bana toujours na Bidor TV bozala jamais d'ici émission ba promotion de star nazo zela ba appel na bino bo benga nga po mama Bijou asala la bino ba promotion mbote na babone na nga tout. Bon, continuez à s'abonner massivement. Ndé na lobaki na bino bozala jamais déçu. Parce que maman Bijou za masolo ebele, nazana ba émission ebele, nazo ba kutu tendeni na koko classé yango, ba vérité en face et kozala mesko par téléphone parce que nga nazana poto bato musu bozala na Afrique moyena vanda na bango boye kozala te nazala ba émission ebele do bozala toujours wana na Bidor TV so tala masolo nango s'abonner te tamsu quelque part yo ka mutema mabe s'abonner salelo te parce que au foot ngo pété s'abonner pour la encourager mama Bijou ba abonner ba mata pour ko soutenir mosala nanga mama Bijou do baki bientôt na la sabino na ba no bimisa numéro ya carte mutu surtout muteme et beti olingo ti la mama Bijou moi $1 na yo ezala bien poto sunga bato bazana Congo mama Bijou do na lobai na bino donc toko sunga tozo sunga kaka bo s'abonner massivement na Bidor TV bo partager ba vidéo nanga so kezo tala mana ndo yela bino masolo ebele parce que nazana kaye ya masolo mais la tala so di solo mona beti et tala nango bien te mona baye nanga na vandina donc bo partager ba vidéo nanga izana ndeko mususu alinga tamso sala moi sa bengi sai mabe ayoki moi akutai na moi vidéo oyo azonga moi mutu alobi moi so na sala na lingi na sala mabe quelque part azande ko danga ya moi sina tika ko sala mabe parce que moi na moi asali mingi pona parce que partager ki vidéo so partager vidéo te yo e komelio osala na makambo na te monte ke e sungite
epanzana mpona ekutana na bato basala mabe, ekutana na bato balingi basala mabe, ekutana na bato basi basala bango mabe mpona kopesa bango makasi bayebake wi nazala nga moko te. Tala kutu lisolo mo mama Bijou D'or auti kobeta, babetaki mfimo ya France babeti lisolo na ye mpe auti kozwa kuneti ngai epesi mbala moko mutu wana ta mosusu ase akutana na likambo bongo makasi. Bosabone, bopartage ba video na nga, ba j'aime na bino naza na besoin nango, mutu nyonso to atiela nga boye nzambe wapambola ye. Donc naza ya besoin ba commentaire na bino, bo commentaire na ba video na ngai. Donc nazo pesa mbote na ba maman nyonso to ya première classe, mama Bijou D'or lui bozala na première classe, bozala na kati ya motema. Na pesi mbote na ba camarade na ngesika surtout bozali, na moni mama Jolie na Belgique, na moni mama Magui na Belgique, na moni Bijou la Blanche na Congo, na moni mami Zaina na Congo, na moni mama Ariane, na moni mama Chantal na Cologne, na moni mama Bea na Zindorf, na moni vraiment bato nyonso to basoutenanga, mama Sandrine, ma petite sœur Sandrine na Hollande, oza na kati ya motema. Na moni mama Mireille na Hollande, na moni mama Yvette na Hollande. Bino nyonso to bozo ko soutenir mama Bijou D'or abi vraiment naza na esengo mingi parce que nayebi ki naza na bato baza ko soutenir nga. Na moni la carte qui gagne a soutenir nga, na moni ya Derek Mosi o soutenir a petite sœur na yo, na moni Lili Bessa o soutenir nga. Merci na bato surtout bo soutenir mama Bijou, na pesi famille na nga mobimba mbote Bijou mosalinga bino mingi. Mama Bijou D'or alobi obeti karai pa beto kara mingi na bato bazo soutenir nga, na linga bino mingi. Bisous.